Bokoko. Hey! Hello, happy people! Mbote na biso nyonso. Tena moi crème na maboko. Belita, Christabel. Bonsoir, mbote na biso nyonso. Mbote na balandi pe. Bataille à réflexion. Merci beaucoup. Bonsoir. Hello, happy people. Bonne bino boza bien, bisous toza bien. J'espère que bino pe boza bien. Alors, toujours au rendez-vous. Rendez-vous na biso. Réflexion nanga, réflexion na yo, réflexion na biso tout le bâté. Bien pour la communauté, bien comme pour la communauté. Mais le coup de réflexion, ma canisina yo na yanga et qualité, il faut te partager en ah là, il faut. Tozo bomba vérité, tozo bomba et wana oloba bien te, wana lobi bien, na réflexion za la te. Papa Lindanda, bonsoir, Papa Lindanda, bisiko zali, nzamba pambola yo, merci beaucoup. Mema maina yo, mema vena yo, mema nyonso ko mema po lelo ezo bonga lelo. Alors, ndeko na limite ko play vidéo comment conversation par exemple là hier ndeko azana libala makamba libala bolingolo lango makambo biso to luka libala est-ce que vous êtes prête pour la libala ndeko na biso bandeko aye ko tuna ndeko azotuna bandeko mobali naye asambelaka ay maloba nzambe kitoko maloba nzambe toko sayebi Genèse ya révélation apocalypse nyonso ayebi alors azakamo na ba mo ba règlement na na ndako mobali yena vis-à-vis ya mwasi na ye na comme songo lokwa les solo mes questions alors na répéter on peut na faire émission pour bato ba kuta biso na nzela ba ya kuta biso alors biloko musu mwasi asalaka mobali alingaka te according to the Bible pardon à propos ya maloba nzambe o mobali ayebi mobali alingaka te mosala ta chaînette na likolo alingaka te alata ba biloko matoyi ya zolo ya lolemo alingaka te ba pacing non alingaka te mais mwasi asali surprise mo pa mobali atie local toyi na nzoto na loba te na nzoto wapi atie local toyi na nzoto mobali asepeli na local toyi o atie na nzoto ba pacing asepeli nango mobali osenga atia mususu place oyo ya lingi ezala siko mwasi alobi non yo odezo lingaka Lucas Pedro merci beaucoup ndeko na biso bonsoir bon night bon night réflexion bon night papa alors yo lingaka te na ta chaînette na likolo olingaka te natia biloko matoyi na zolo na nini mais oyo kati ozolinga natia siko wana oza égoïste oza hypocrite oza nani mwasa lobi na okuta tiaki wana pona mwa mobali aolongolango siko mobali tozozwa ye alobi to juger ndenge nini est-ce que ayoka o mobali alobi na ye abakisa ba piercing na nzoto ou bien balanda according au Bible ezoloba po mobali pena expliquer na ba verset biblique na ba verset biblique oyo te so tu jeanette na likolo tu es libre suis moi je suis libre natango kala ba esclave bana ko sabo ko sala te papa na yoki siko ya kati na longola te bakiselanga mwasa lobi asani ba papa mutu passe moko ba mama mutu bazo plaider cause ya bande quoi réflexion. Alors merci beaucoup Suzanne, ma belle Suzanne, ma fille, moi si oyo sambanda. Alors tu répéter on a fait émission mes questions zali moi si ay pesa cadeau pa mbala ya atia so piercing na nzoto ou bien ay bise que non au solo ba ke zali sumu to ba kisate. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec
Service Traiteur. Sur place et bien sûr importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, MM Service Traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter, chez nous, bien sûr. Soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.